Il y a Maison Bella. Baza, la bienvenue. Et pas maman, les familles Bota, base solide. Mais d'abord, on va get in. Get in. Then when you go, you're gonna get out. So il faut savoir où il faut, so il y a qu'un bouton. Il faut qu'on t'appuie. Pasteur patron, c'est là, pasteur patron. Goliath. Pasteur patron, c'est là, il y a Goliath. Goliath. Mama, I love you so much. You are the best. Don't lie. Mama, toujours. On est ensemble. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52. Excusez-moi, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, je nous dis toujours que conseil la bino ils ont un devoir pour nabiso yango wana to yakapenza. À chaque fois que moi nouvelle moko ezali ya esengo tope ya mawa tozanga kate ko ya ko partager yango elongo na bino bandeko na biso oyo bosabona awa na kati ya B52 la mignonne officielle wana bozali komona ndeko na biso tonto Dako en direct ya London City na ba mama ya famille Bota base ya Londres. Tonto Dako azimwe pas quoi. Tonton Dako, dis-moi pas quoi. La grande famille. J'espère que Théo Kakatang, la poutine de l'écriture, alobara toujours que base Londres. Donc, voilà. Base Londres, ne, yango la famille Bota. Donc, ma maman, oh, ba simba benele. On peut le dire comme ça, la grande famille. Bah, c'est Pelaki. Tonton Dako azalaki na azana mabele na bango bakotika yango quand même inaperçu parce que tout le bango toujours que tout le monde est famille Bota. Si ba maman ya base Londres oyo ba eba na tonton Dako na bokasité ya nani ya la poutine de l'écriture yango wana en tout cas tozali kopesa matondo mingi na ba famille Bota mobimba bisika nyonso bozalaka en tout cas nzambe wana atomona bilele ni atrami balobi bilele na London pardon mboka ba Esther pardon biso en Afrique tozo souffrir na rolata mais yo ko eza ba vrai o eza honde la famille bomoni o eza te biloko bozomona eza ba solo ba véritable ole kawapi yona ngwanzu na ole kela ngokotene na mpandini o base Londres base solide de la famille Bota ba mama oyo bazala wana penza pona ko accompagner kaka ndenge tolobaka pona ko accompagner bandeko na biso na kati ya famille Bota. Mais lié moko mingi la patrona parce que toloba ki yango que famille Bota quand on parle de famille Bota quand on parle de Bellevue Télévision on voit premièrement yemoko la poutine de l'écriture à tonton Dako azota l'enveloppe na yazoko imaginer déjà awa boye oki mimbangu te okisale loko yo kana ngasi na poche tonton Dako chakoti sa kuna te bupati koti sa bien. La grande famille de B52, la mignonne officielle. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Vraiment, oh, ezala qui accueille moko ya kitoko. Ba maman na biso base Londres, ba linga ki penza, ba partager moment moko donc ba benga ngo moment moko neti ya fraternité quoi. La famille, c'est ça. Moi je me rappelle tango ngape na kendaka mboka moko boye na kutaka bandeko kuna en tout cas ba organisaka moloko moni eloko basalio ezola kisa bolingo bomoko union biloko on dirait fête anniversaire base Londres bino pe boleki si pardon moi le sambo ebeta maka ndenge ezalaka bino mo boyebi bible lobi là où un ou deux se réunit basangani boye nde basangani boye wana milkshake nzambi na mona wana milkshake to milkshake
mama ngai nzambe yango tonton Dacosta mutu eboti misuni ko nzambe po biloko tonton Daco azolia na Londres kuna yoko tonton Daco mutu ndenge ezongela tonton Daco yo bongo na biso awa na Kinshasa ozalaki na suki no etombwama kuna oke okati ya suki yo bongo tonton Daco. Donc voilà la grande famille kande tolobaka na bino ke kosalela bino penza ezalaka devoir mpona biso yango wana Charlotte Dipanda loba les insultes sur les réseaux eza nango kaka ba nungu ya pamba. Donc tangu bango bazofingaka na yemba na mikolo na komo yemba nzembo mingi tango mokili yeboyaka nde tango lola etombolaka tango mokili efingaka nde tango lola etombolaka tolingi Yesu boyebi nzembo wana mokili tango lapide Bellevue mokili tango finga famille bota nzamba osa nini aopambola parce que Bible yoloba na biso oyo esimbami na loboko ya Nzambe mutu ana pouvoir ya obotola se nini azati. Là je vous dis bondimelanga oyo esimbami na loboko na tata mutu ana pouvoir ya obotola ngo azati. Donc lokwa nka ndenge excusez-moi, avant la série na biso banda toyembaka batilaka biso nzembo nzela mosusu te na kolanda bobelese nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance tokoyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi bayebatalelaka yo bayokisa masoni te nzembo wana elobaka ebele la grande famille de B52 la mignonne officielle na yebisaka biso na kati ya Bella Prod, c'est-à-dire soki toke na Bellevue TV et puis toke na Candy Star ba film na biso ezalaka ba film moko oyo ezoya ko apporter en plus. En tout cas touti kolanda film na biso meurtrière o esilaki lelo déjà toza dimanche. Je profite de l'occasion pour souhaiter de bons dimanches à tout le monde. Donc lelo toza troisième épisode ya film na biso Chemin du chaos. Film wana na yebisi bino lobi na tali na binsamba lola Bellevue ayebi ko diote batu baloba ngo pe na français Bella ayebi ko diote la grande famille. En tout cas comprenez-moi son lobby français on a penda na ndenga ko loba ngo bien mais Bellevue ayebi ko diote batu ayebi ke son sali on a sangisi on a beti o et pese explosion. Donc chemin du chaos ezao wana tozala déjà yona no olandite lelo déjà dimanche tokozwa troisième épisode ya film na biso tokoya tokobeta lisolo toko panzanteke pona tina na film wana parce que eza film moko tozomona déjà eza na ba angle ebele oyo il faut to développer yango elongo na bino bandeko na biso oyo bozali na kati ya B52 la mignonne officielle. Et là je tiens vraiment à remercier famille Libota Mobimba bisika nyonso ezwami bino. En tout cas nzamba lola apa
pambola bino na musala kitoko oyo bozali tozali kosala na kati ya famille libota, c'est-à-dire famille libota WhatsApp, famille libota TikTok, famille libota base Londres, famille libota Pretoria, famille libota Afrique du Sud. Donc partout, tant que tout le monde est comment et qui famille libota. Donc pour ne pas que blablabla trop, rendez-vous exactement encore 16h30 heure de Kinshasa. Tous à la wana mobondo. To yamba 3e épisode na film na biso chemin du chaos. Eza film moko vraiment denka na utaki kolobani bandeli. Film moko ya Chintunga. Tokoza la décité. D'ailleurs la déception ezala ya belle vie quantité. Déception pena so za ko s'attendre na déception moko boye. Ko s'attendre na famille libota te, to na belle vie télévision te parce que AP Sarabiso toujours le meilleur d'elle. Merci beaucoup la grande famille, je vous aime beaucoup. Je profite de l'occasion ya ko souhaiter joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo babotama mokolo ya lelo le 18 mai. Donc bambotama na bino malamu. Na bisika nyonso bozali o bazo fêter o pe bazo fêter te. En tout cas ya motu ya ezake nzambe a renouveler lisusu bonté na ye pe souffle na ye likolo na yo ndeko nanga oyo ozali kolandanga. Je signale que le 31 mai c'est mon anniversaire, donc je fais un appel, ok? Il y a le numéro qui s'affiche là, c'est le numéro il y a chaîne B52 la mignonne officielle. Soki olingi o soutenir mama B52 na vidéo na yo ne fisque pour nous souhaiter joyeux anniversaire parce que cinquantenaire ezelo omongo ya mukiete. Donc numéro na biso ezali wana osali moi vidéo na yo otindeli mama B52 toko sangisa ba vidéo wana toko lekisa yango etika lokola mémoire awana kati ya B52 la mignonne officielle. S'occuper aux ana 10 chiffres, c'est-à-dire code, ce qui peut aux na MPSA, ce qui peut aux na RIA, ce nyonso pour na kosepelisa mama B52. En tout cas zala free benga biso to komela biso oza bienvenue parce que nous sommes tous famille libota. Je vous aime beaucoup ma grande famille. Ce qui est sous Christ ou azongite ngai na bino tokokuta en tout cas na mbala ya sima mais ya motuya nzamba zali ko batela. Félicitations encore une fois de plus et merci beaucoup na base Londres ya famille libota pour l'accueil bolakisi penza que nous sommes une famille, ok? Bolaki se pensa que tozali famille. Tout le monde a un so bela ke pe ba États-Unis a keni tout le monde a bande ba yambaka mais ezala ki bela te ezala ki moko ya bandeko ya kati ya famille bota mais boyambi na esengo ndeko azako se sentir alone tening ba anglais ba lobaka. He doesn't feel alone. Anglais nazo yeko l'anglais la famille. He doesn't feel alone kuna na kati ya England mais azoko se sentir aza vraiment entouré na famille o ebengami na kombo ya famille libota. Donc ma grande famille, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez les biso liens. Balobi bela emo kaloba na biso nini focus. Objectif na biso ezali to soutenir Belinda Kondi la patrona na musala oyo nzamba pesa ye to accompagner ye na ba j'aime na biso na ba commentaire na biso et puis na ba partage nabiso. Tozala wana toujours mobondo. Les insultes ce sont pour le faible. Hein, balobango bongo nzamba batela biso. Tokutani na mikolokoya. Bisous. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité et yé pona ko salela mboka.
awa na Afrique du Sud mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka
te olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okozanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.